na banana mobile na nga na pasi na bani na mombongo makala baye kopropose ngai mosiki bapesaka bambongo bandimaka mabien kaka nakokoba koliaka mbongo wana nzoka nde nazomibimisa na kati ya libulu sale savoir baroba pembe na réunion yango na ndako mama président tokotaka te mais jour wana tokotaki mpe batie bakitambala rouge na maboko batie bagambi omoka suspect ti apakolinga so ezali makila apakolinga ntango apakolinga naoki mawa kati na elongwe mao nazalaki elongwe directement condition ezali il faut obadobima na mwana na yo atangeli nga na komba bana nga tika ko présenter komba bana te atangeli nga komba mwana nga mobali senga bi madame azu susu biloko wana bandeko apakolinga ngo lisusu utebala maboko elembi na mawa ya mama elongwe ngai mwana ngai na intime nyonso na bano simba kibu mama na simbi ti na komi na point moko boye mwana cede na salon s'il vous plaît mwana mateli ngai to passer na rapport wana Na pesi bino mbote bandeko balandi émission Le Masque partout bozali tika ete kimia eumea na mabota na bino bandeko. Tanto lobaka ngonga eza moke biso ba etoza na bomo esenge to milengela ba mingi balandaka biso misusu balobaka ta eza nanu tika na sepe na bolenge nanga mais na koye biso ndeko nanga Jésus Christ revient bientôt esengeli to mpesa mitema na biso epana ye. Tika ete kimia eza na mabota na bino. Tozali na plateau na biso ya Le Masque bisiko wapi bandeko bayaka kosala repentance sincère koyambola ndenge tobaka na lokota ya lingala kozwa décision elamu ya kotika mabe pe ya kolanda nzela ya lobiko ezali Yesu Masia. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, je suis avec l'homme de Dieu, mais avant tout na opesa na mbote na ba héros dans l'ombre o basala musala monene papa zara kapita wazali bongo na régie finale mama dako na lobaka elenge oyo oya kokipe kozala kuna na kapela kasi apesi temps na ye pona kosaela nzambe na nzela kozwa biso bilili nzamba kansela ye pona ninte ndeko Israël monzo nzambe pe amona yo apambola yo na musala kitoko ozali kosala et merci na papa Chic Mukadi wazali numéro 1 ya chaîne na biso elongo na mama Lydie tikete nzambe azala na bino na plateau nanga nazali na mombu na nzambe papa Elias on a qui déjà coupé ça imbote papa bonjour Myriam. En tout cas nzambe azosala Gloire à Dieu maman nanga nzambe azosala mafuta likolo na yo ya papeli. Merci beaucoup maman Myriam. Eza na makasi na bisote, eza na makasi nzambe. Amen. Parce que moto abetaka tolo ke nyonso ile na makasi na ye azamuta lokuta. Pour ceux qui le nzamba longoli souffle de vie na kati nzoto okolate lambate okolobate okopesa mutu motete pour que nyonso oye manifester eza ngolo pe grâce à nzambe o to futela rango ni mbongo na fin du mois. Amen. Alors musala tata ezokende bien. Oui, peuple de Dieu baza vraiment édifié et si que pandeko bazara na biso elongo na niveau ya bravo Jésus ministre et bayaka to kutanaka to sambelaka et na bandeko musu baza musika o balandaka biso na nzela bilili o to beng na nzela YouTube ainsi qu'éternité et ba séance de prière ezoleka vraiment bien ngolo nzambe l'un na kati na biso a omona loboko na nzambe jour après jour et ngana part na ngai vraiment nazo rendre toujours grâce pa nzambe parce que azo sala ndenga prometa ki biso. Amen. En tout cas nzambe osa ndenga prometa ki biso papeli alors milulu ya bakilte ça toujours ndenge zalaka. Oui, milulu bakilte comme ezongi retenu parce que ezaki déjà retenu mais ezongi les sous en vulgaire parce que le jour il y a jeudi au les gars si je m'abuse pas ezaki jeudi il y a le 4 parce que le mercredi ezaki les 3 jeudi les 4 moi ba kokoso muke zalaki ne permettra ki
to salle ça mayanga to salle raté na salle de fête la cristal où ils ont marqué la première porte africaine tout près à salle de fête Bikapi mais le lenge o nzamba zo mema biso j'espère que jeudi oyo et aux ala les 11 et milolo kozala bande ko nyonso barata ki biso na jeudi les 4 baya nzamba kozala vraiment au rendez-vous. Nzamba kozala au rendez-vous. Merci papa Elias yo pende kozolanda biso yaka ozana ba problème oza mikakata no malade eza kotungisa yo topesi au rendez-vous jeudi ya komeka nzambe na biso o azana bomo ya change akate il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Na mopandi kuna nazana mama na pesi mbote. D'accord mama. Kimieza. Ok, Kimia ezate papa Elias, kama biso na losambo toyeba eloko ni ezangisi mama biso Kimia. Avec plaisir to sambeli. Seigneur te pesi merci pour aller le roi de roi. O pesi biso makasi ya komona mokolo lelo, o sali biso ngolu ya komona lisusu journal lelo. To sengo za na biso lokola alpha pe osuka na biso lokola omega. Ndenge to sangani to se réunir ensemble avec maman ainsi que maman Myriam zala na biso. Nyonso tokoloba ezala biso batote mais à l'esprit ya Christ ndeza na kati na biso. Toute force ou tout esprit négatif ou bengami entité satanique na moment où biso to se réunir to beleli chef coutumier mais to beleli comme moi Jésus. La Bible nous dit il a réussi le nom au-dessus de tous les noms. Comme moi Jésus et soit place na oesika et régner de tolobi par la foi. Amen. Amen. Maman, oui, nous sommes disposés à Koyokayo. Je te présente l'homme de Dieu, papa Elias. Yenaza mombu na nzambo ya kumba biso na kata émission. Tous à disposés à Koyokayo maman. Problème ni ezangisi okimia. Nazo passe la douleur. Mais que boza basala nzambe bosunga ngai. Parce que naza nango so na ke nango na famille ba misuba ko ina ngai ba misuba ko boya ngai menebi avec basala nzambe bo boya ngai te bo sunga ngai. Amen. Na banana mobile na nga na passe na banana mombonga makala ti na koma la maison na idée yaki na fungula vivre frère na mosala nga vivre frère moyena tanga kombo ezate place na bane ko sala entourage na ba basi bazaki belé o misu bana yo ko sombela nga misu pe tozaki na bango pembeni o bali penza possibilité malonga esatenga nde na koma ko mata ba ko proposer ngai musiki na pena bi alo kwa musiki wana chaque fin du mois eza malamu bapesaka bambongo banimaka mabien kaka na ndimaki baye kopesanga mbongo atoura liboso atuka nasombango biloko ya ndaku nasoki mpe na bana po naza na bana 4 boti bana 4 akomi kosoki mpe na bana bien na mobali na nga se débrouillaka moke nakokoba koliaka mbongo wana nzoka nde nazomidinisa na kati ya libulu sale savoir nga nayebi na ngai te mokomiso nayoka kaka o réunion ozala soit partir 16h te toza na réunion spéciale à partir ya 20h bana nga kuna ndako akome kosala zwa ngai se papa o wana moto eloko esungaka biso makasi okosala zwa po nini seke mama présidente kuna alinga pesa biso mbongo ya malunga yango alobi tokutana na 20h na ndeko na ngai pasi eza mabe mobali alobi nazosepela te ngabi papa osepela te po nini nzoka nde molimo malamu mpe nandokotelela kende te nga mpe nakei namona bato balati baroba pembe na réunion yango na ndako ya mama président tokotaka te mais jour wana tokotaki baroba pembe batie bakitambala rouge na maboko batie bagan biloko moko ka suspect moni kaka makambo mosusu
naye nakoti nabangaki parce que naza mutu nayebi eloko wana te naza mutu ya mode nango te nangi nakima ma présidente abi soko kimi liwa ezozwa yo na porte nga mpe na mboka nayebani makasi mutu akosala nga eloko aza te na voi na ye te me na voi mosusu bandeko na ngai nase maîtrise na ye kovanda abandi otalisanga omoni oyo ndo omonaki atambola na voiture tala nde nasalela ye boye 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 omoni oyo condition ezalaki boye 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 nga mpe nazokaka bacondition nabangaki nga binzambe alinga pesanga condition naboma ndani atuka nazalaki na kobanga makasi nazotremble na toki baningo nga namona baningo tozalaka esika moko bazalaki très à l'aise bandeko bwamviaka te très à l'aise. Ah Seigneur, sikoyo ntango ayebisika komi kote na nga na pumbwe ayebisi nga vanda benga na kombola nga vanda 3 fois mobimba ayebisi nga condition eza ya pasi te baninga bapesa bamakila baninga basa basacrifice minene baninga mosusu nabelisa bango maboma yo kutu sacrifice oyo na osengo eza na ongo ya moke ya facile olingo obanga nini nase maîtrise nayebisi nga bi merci madame mpo wana tobenge so ma présidente mais madame omoni bango na réunion ya butu kombo échange appellation comme madame abomi na voix rock aza na voix bala basi mais voix na échange nde bato baoloba kati na ye na no comprendre te ayesi nga se maîtrise na fandi à l'aise ti apakoli nga so ezali makila apakoli nga ntango apakoli nga naoki mawa kati na nga elongwe mawa nazalaki elongwe directement biloko asala ye nga tuka na minisa na osala ye lokola na saportaki na monde mosusu mawa bamo elongwe nga kobanga bamo elongwe ngai ti ntango navandi na se maîtrise ebisi nga condition ezali il faut obando bima na mwana na yo atangeli nga na komba bana nga tika ko présenter komba bana te atangeli nga komba mwana nga mobali esenga bi madame azwi susu biloko wana bandeko apakoli nga ngo lisusu mutebala maboko elembi no mawa ya bomama elongwe ngai ebise d'accord madame nakoma mo mutema makasi abi d'accord madame namona abimisi mbongo badekola ngai mbongo ebele apesi ngai apesi nga mbongo moko exagéré naye nango mpe na ndako abimi wana bakamanga na nga bakoma oloba moni mpo basaka deja na groupe yango omoni tobandaki koyebisa yo omoni obandaki kobanga nini eza nango facile nga kutu na boma ngabi nga kutu na boma nini na miniti ana nakomomona ngo normal nyonso naomona ngo normal na misu na ngai nakomi na ndako eloko ya liboso nasengaki mai nasokoli nafandi naye na mbongo na présenter mobile nga domination déjà ebisa nga déjà nde naza awa nakomi dominer ndako mutu nyonso akoya na ndako nakomi dominer ti na yo wana na présenter mobile na nga mbongo mobile na ngai se omoni wana opekisa ngai nzoka nda bande kotala bato baza na volonté nakomi okoteka idéologie abia d'accord moye te mbongo komosunga boye na boye po apesa nga condition à partir déjà ya 1 heure na bosa yango toyebisa bino donc nalalisa te o 2 jours 3 jours te le même jour wana mwana nga na mobile lokola alingaka komela masanga trop aza na mwana moke mais alingaka masanga trop kaka mwana ngo ayebisa nga lazala na ye lokola mwasi na mobile nalingaka mpe na kosangisa te na bandeko na ye ye alalaka mingi mpe na salon naye nasimbi mwana ngai ya kasi lokola bolingo ya bomama
banjo na lali pembeni na ye na mbetu na salon s'il vous plaît wana batu nyonso balali na salon na iner ndako vraiment ezalaki dominé parce que papa na bango ere moko boye alamuka mpe na babutu lokola azala mpe moto ya sucre alamuka na katikati ya butu bato ya sucre bakokaka nzala te batonga esilino azwaka wana me nalamuka na katikati ya butu na dominaki ndako nalali pembeni na mwana bwestise ngai naye koyambola nyonso efona loba na bando simba mwana ngai na bapeti intime nyonso na bando simba kibomama na simbi ye ti nakomi na point moko boye mwana cede na salon s'il vous plaît mwana mateli ngai topase na rapport wana Jésus Seigneur topase na rapport sexuel à chaque fois tokoma kosala yango mbongo mpe koma komata vivre fo nanga kaka niveau wana ezalaki me biloko ewumelaka lisu te ovanda boye madame apesi yo mbongo alobi antuko oza mama na courageuse kuna mpe azoloba ye mpe akomi amati soki grade soki eloo nini na niveau wana kokomona grade na ye nakoma te donc ye amatisi bino badisciple na ye ye moko mpe amati motu nyonso donc soki osombi biloko nanga te nayebi te soki donc journée wana nakoma koteka koleka bandinga mosusu baza zingazinga na ngai est-ce que maman pardon nimbisanga ozoyambola faut totuna mpe baquestion oyo ekoéclaircir opinion mpona bato bacomprendre biso bien biloko yango ozali koteka na vivre fa ezali ka biloko normal to ezali babiloko eyela bino na ndenge ya mokili na bino ya butu tobandaki kosomba osombi mais yo soki ozoya osomba ezopousse fo oyepa na ngai donc bozoattire bato ozomona toza na nga bilo niveau na komona na komai nango te ye moko ayebi bato oyo bandeki kotia lokola baange ya monde de ténèbre wana bandeki kopesa explication soki na komai na niveau te mosu makila mwana nanga eleki makasi yango wana donc ilimite ngai so na komai na baniveau na nga mona ngai na bandomona mais nabosana ye olakisa bino na katikati ya butu natuba mwana nga tongo ya monde ténèbre po azala domine mama wana gardien una eza makambo papa Elias apesa otongana po tubaka mwana po domine chaque fois so mayele ezonga za domine donc odominaka ye so mayele lingelo ngwa na domine ngai continue mama sunga nga pardon nzamba osunga yo à chaque fois tokoma osana biso love penza msu baba kane na mukili natalaka mpe bakomino ezalaki bamama mikolo babima na baya mike nde bamona yango normal moye natanga kombo eza te nakoma okendanga na mwana nga kuna mpo batonga nga te ti ekoarrive moko mosusu boye kaka na salon ndenge alalaka papa na bango akoti kokota bakutanga mpenza afraga na mwana ya mobali Seigneur papa gangi kolela te mama agano na Swahili unanifanya jua nini vile na mtoto yako nakomi lokwa kizengi nasalini vike naza domine abengi bamo famille baye wana te mama kesala makambo boye na mwana pe molimo wana ekotisi mwana munoko makasi akomi punga po directement nabenga ye madame abi kobanga eloko moko te yo ndo ozodomine lokola mpe oliesaka yo ndo ozodomine mbongo nanga ezodomine wana bademo bazodomine wana mutu mota nzimela papa obaye nanga tobandani na pasi mutu mota nzimelaki ye mutu moko ta nzimelaki baonzimelanga kaka lokola monde ténèbre etelemaki nga nde nazalaki ka na première position te yo kosaboni mutu eza mwasi azokende kodébrie akende bamakele basala boye mais yo olingo bana kosala ebongo mpo nani mpo moni lelo akomi na bozwi bakomi okondane papa tobimaka na papa ndako moko
tension bandi ko déranger ye na kendaka ne fe na hôpital bato biso pe to continue kana mwana makambo wana to koma bango sala ngwa live ata yaza wana. Donc maman so na comprendre bien sacrifice oyo zaki opesa na monde na bino wana ezalika kukushe na mwana ngaka condition bapesa nga ya liwa te mais diable aza rise suka nango liwaka esekre yaki na mosala ngo pe atika miso ya papa po madame aloba ebongo akoma dona koma manipulé par madame ata papa aza na tosala kaka oyo tokokosala bolingo papa koloba ne susu eloko te. Un jour ce qui est grave papa ekotika biso. Papa tiki bino na ndenge na bino misala bolie to na ndenge na malade souci. Papa tiki bino pona souci. OK. Courage maman, na tiki ope maman mukie papa Elias. Oyoki mwana na ya mwasi aiko yambola na émission derrière le masque. Nyonso maman lobi. Tant qu'homme de Dieu qui pour le bannir. Merci maman Myriam pour na maloba kopesa ngai. Bible lobi que soit dirait de la nuit le soleil apparaîtra toujours. Amen. Omoni tant ozo koba na misala mabe il y aura toujours un temps où misala ebimana poisa. Donc en 9 jours je m'excuse ezalaka ya moyibi me jour moko ezalaka ya mokolo biloko. O esali maman ezali o to bengi envie. Maman Myriam so komi na idée ya convier na lata lokola maman Myriam de jour côté ici esprit mabe na kati na yo. Parce que on sait pas pourquoi maman Myriam alati ninga alati le lobo. D'abord ko lata mutu et dépendant na spiritualité. Poto lugara bilamba na partie physique. Ezaka na mutu déjà. Mutu tango zo réfléchir c'est logo eza invisible comme ça visible. Malgré na yebi biloko na nga nyonso eza na ndako. Mais ezaki nga na mutu. Pour na ministre comme exemple clair to ko sala so exercice oko kanga misu awa oko pesa nga explication claire ya chambre no ndenge ezali avec détail. Ça veut dire que eza na kati ya mutu. Déjà na kati ya mutu ya maman penser na de jeu bebaki. Pourquoi baninga na nga baza bien? Pourquoi ngate? Yango moni akomi na possession ko kinde na mekape kozo. Tant mutu o pesa eloko. Tu t'attendre que apesue eloko na voix normale. Apesue eloko na voix normale. Oko mati na place oyo ondimi oko makosangisa nzoto na mwana na yo. Mwana oyo boti. Bisika oyo bimeli, bisika pe oyo ko mozongisa elisusu. Ya lokola nazolia na sanzi après nazo lisusu na li. Yango moni tango akendaki elle a tout expliqué mais elle a bilo mususu oya bombi. Bazui ba yebisiye ba pesi eloko autant ba sokole ne eloko wana ki bo motelongwe. Ba te bele kutu ba boma ba to boyo ko boma mututé. Ba pesi condition pete. Ba mo ndimi. Ba parti ki bo motezo ya mais lokolo za na temple o eza ya bango. Tout autour ya place bozali eza miné par rapport ya l'esprit na bango et comme on dit miso biloko le contraire. Diable je m'excuse à ça il sera monto toujours o ezali penser contraire na nzambi. Obimana mwana na yo. O so boboti mwana. On la fouini. C'est ça. Parce que déjà maman komoni sa nudité no devant moi. Et ça kopesa mwana malédiction. Total Job. Noé plutôt. Noé abotaki bana. Na bano Noé abotaki tangu mwana na ya moni nudité na yi. Azaki na bilakeli mabe manga no mina masanga. Parce que déjà na maman obimana mwana na yo. Sémence nini ozo mona ye ozo tika na kati na yi. Otiri déjà sémence moko négatif. Obomi déjà. Dans un verset autant à la maman, Jacques chapitre 5 verset 5. Pour la bonne compréhension, la maman toloba. Non, on préfère autant à maman meya moyen la Bible noté mais on préfère autant que la parole de vie parce que Aïsa ba verset mo belé, la parole de vie za likolo. Jacques chapitre 5 parce que la parole de vie. Comme PDF 2017 oh yango bani na vous trompez pas, elle parle de vie. Natangi na kombo na Yesu. Vous trompez pas Dieu.
Vous ne savez donc pas ceci. Aimer le monde, c'est détester Dieu. Celui qui veut être l'ami du monde devient l'ennemi de Dieu. Amen. Amen. Moto déjà komaka ami ya mokili. O eza monde. Akoma ennemi ya Nzambe. OK. Parce que na moment Nzambe aza suna yote. Po yo lingi mokili. O lingi lokuma mokili. O lingi naza na ba faire na teka na s'occuper na ndako. Mais tandis que muta pesaka bénédiction nyonso na vie muto za Nzambe. Amen. Déjà Nzambe acho à l'écart. Aomona nyonso sala. Ma atiki yo asali deux chemins, le bien et le mal. Mais selon volonté Nzambe, azolinga mutala na nzela malamu. Non ke nzela mabe. Mais yo moko mutu o préférer la nzela ya mabe. Papa Elias, lokwa mosala Nzambe na olinga osunga pe bande kuna biso ebele parce que nzela ya liyamboli ya mama ifungoli singa mwa question moko. Eza na bande ko mingi o balingaka système ba muziki wana. O biso muziki 100 kg, biso muziki boye. Est-ce que na kati ya babiloko wana pe c'est fort probable to kuta ba genre makambo? Merci beaucoup maman Myriam na mutuna kitoko tuni. Na monde spirituel et bazara na monde physique. Pourquoi to lobara na kati église? Pasteur akoko zalate. Mais mutazaki na malade aye amati le haut de la chair na simanongo muto na biki. Yes. Mais na moi tout monde na pasteur atei, so pe culte za na buto atei. Mazala la place on a permanente. Pourquoi obika? Maman Myriam faut beloro moko na bato brota la biso, même na maman de tozana awa. Bisika bato ba se réuniraka ensemble. So ba kiyi bato biso ba yaka wana na monde physique, na monde spirituel. Tant to salili kelimba. Auto bengi resto na français. So yinga na chimbongo maman Myriam azui. So maman Myriam achi biso to zui. Kasi eza pende to chana ninga molimo. Na bana na biso. Parce que to compte déjà ça na contrôle. Mbongo eza identité mutu. Ngala on a 10 000 francs. Mais 10 000 francs eza souye ya mutu ka maman Myriam. Na kati ya 10 000 francs neto mona identité mobima na yo. Bato nyonso moni basanganaka. O ebenga ni makelimba. Du coup bakota bango na makambo mabi. Soko zalaki intégré na makambo mabi te. Banda kolia yo bana sans le savoir. O bando bungi sambongo sans le savoir. Bato belé basangana basuka ndeni. Comme exemple yemo mutasangana na bato. Neni bakongo bengi na 22h. Elongwe eloko ya tongo ekomi lo 22h. 20h. Elongwe ekomi lo 20h plutôt parce que déjà esprit zaki na kati wana. Mais tant mutaye bakoye biso te esprit za katso. Pour ça biso esprit za awa olingo legate orubanga. Mais tant to komema yo na parametre oyo biso toza na kati, il y a des esprits au contrôler. Aux en a possession sur le bâté, au commis sous autres. Na muto nyonso Myriam. Basangana. Na oyo benga mi makelimba. O pona ba bijou pona biloko. So osala gelo wana tika. O ko sa déjà esprit mabi na kati na kuna yo. OK. Ozo livrer bana na osala le savoir. Yo sangani boliaki na butu, boliaki musonini. Mama yo toye biso awa. Soki na kontinaki miso lingo fongola ngai. Mais nga na oye biso vérité. C'est l'ordre du Saint-Esprit. Biloko ya bande ko somba, eza biloko logique ta. Bato bande ko lia biloko wana. De fur et à mesure malade ko mena bango. Maman Myriam to la na source yelo place outi. Mbongo outi na lie moko ya mabe. Et reproduire ni na kati. Mabe toujours. Et produit toujours mabe. Ye bazo ebiso ki tozali na ba ange o batinda maraba yo so meloko muté mezo beta yo so baté. Kasi diable aza omniscient to bene présenter. Famille ba lokio. Ba kutani na iye o eza antenne. Batindi aya so mabiloko epa na yo. Tango ko lia biloko wana malade bando beta ye famille bazuye parce que famille baza na posa mutu wana kufa. So a okufa ne ba lekisi na kanali na iye parce que iye aza envoyé na bango azo travailler sur la terre. Biloko ba ba ne ko somba. O to moni kuiso moni loko tel. Ezaki biloko bien te. Ce sont de multiplication. O ezo sala na monde de ténèbres. Pour que baya bateka bazwa mbongo balesa bato maladi. Seigneur Jésus. Tongo ba pesi yo poza tonga otu ba mwana na yo pour que o contrôler. Siko papa Elias maman za na tonga wana andimi vraiment atika makambo wana parce que azude ya courage oya na plateau. Oui. Tonga za na ngo wana. Est-ce que ndinga ye na ngo boy? Eza sous na pouvoir, tout ça sous na pouvoir te. Tonga eza sous na pouvoir te. Parce que bisika nyonso matambe na biso nyati tozora contrôle nango parce que Christ est curé. Amen. Aibisaki Moïse na pesi possession mabeli. Moïse akei aibisi Josué na pesi possession mabeli. Et salami. Ça veut dire que nenge déjà ye nango aw. Na place à Oesika, ezanga papa elim na sala alliance te. C'est Jésus Christ de Nazareth, auto sala alliance na. Aza déjà au contrôle.
tonga wana ezali sur le fait moko te maman oui maman olingo loba Abel na sisa loba mama kilo oui c'est bon oyo pene meminga na kati efika nde nalobaki na koke na famille mosupelete na ozwa solution te na bandeko baolanda ngai basunga nga na mabondeli oyo nakomomona chaque jour papa abimela ngai kaka na ere akufaki papa wapa bimelako mobali na ngai mobali na yo na ere akufaki ere akata mpeza motema akomobimela ngai mais siko nasala bitumba ntina ye awo nazobanga non pasteur boza obligé bomemanga na église mpo so nazongi ndako mosu madame akoboma ngai donc madame anga komolandalanda bacamarade nanga moko nde aza proche na ye asala signalaki eke nga nanginaki oseripa ntina komi kobanga ye moko ayebi ke na moma oyo mobali nanga otika kolanda nazoyese madame sala ye azoboya aboya ozelanga moko nayebi ere na osa nde nakimi epa na bino donc baninga na ngai nakomi kombati makasi na ye moko madame alingi osolisanga ata azotinda ka makambo epa bato mosusu mama décision na we eza otika mpona libela to kimi mpo mobali akomobimela te mpona libela amen mpona libela nazobanga kuta biloko na nsima yango mpona libela nayeba mpona libela nabokola tabala na ngai na mwana nga mobali azwa délivrance akomisu makambo elengi te dorénavant azali makambo elengi te bakisami lisusu nakomoyoka mabe nga momu nabimisi mwana na nini so azakata na césarienne wande mosu meka place nabimisi ye mama zwa kimia osalaki mpona basentiment mokili oyo mpe bino tu boolanda biso en tout cas eza pasi kolula oyo ekomema biso bisika mosusu oyo ebite papeli mama Myriam mama yeyo alobiki akozwa na ndako te ekosala na ini oui tokosambela nzambe asala toujours ngolo parce que eza hasard te kolongo epani koya awa eza hasard te ce sont de prières oyo biso tosala à chaque moment bato baza na kati ya mabe balongwa na mabe baya pembeni na nzambe yango omoni ke ebeti mpe na motema na ye aye na oyo esika tokokondane yo te mama mais juste tozolinga tosunga yo ocomprendre bisika oyo okendaki po yeba il y a des prix à payer. Ça na biloko fo yo futa. Mais biloko wana o yo futa, o futa ngona moyena makasi na yoti. Et ça la par la grâce de l'Éternel. Et o senga kaka na yo. Ndengo zo renoncer. Ko renoncer tende balobaka conséquence c'était à mutumi. Parce que ça la mutumu maman Myriam aye parce que mobala obimila ye parce que kuna bazo menacer. Mais ngala lingi oye devant l'Éternel au mitali ke na mitambusi vi na makasi na ngai na moment o naza na force sous te na sengi apui pa na yo Jésus Christ de Nazareth au soutenir ngai et kozala bien parce que Christ a roya na kati na yo azala wana soki moto a renoncer mabe na ye pona kosala nini koyamba ye kopesa ye une nouvelle vie et longa na kokobakisa na yo so moni mwana komi na mabebele parce que boza la première personne ya komoduire à chaque moment boza la acte sexuel na ye ozo pesa ye déjà malédiction ozo la ta jour après jour ce que ressentir que quelque chose ya bien aux anakati na ye de fur et à mesure ya mabende aux anakati na ye yango mono lobi okomaki na contrôle même boza la na ye na ndako mobali amoni olo beloko te ndelo ko bomi mobali kasi ba retomber nyonso mobali akomi ko apparaître devant you à cause mobala obimela yo kwa ayebisaka yo peut-être azo sa maman Myriam te mais nga na kati nga je sens mobala zo bimela kwa ayebisa yo oloba vérité makambo yo salaki parce que yo devant la famille oyebisa bango que c'est faux parce que mobala za na posa oloba vérité soka la vérité o ebimi on prie le bon Dieu oyambi Christ le roi la Seigneur peut sauver maman Myriam je vous assure que na motema na ye paisibilité au côté amen tonga wana okena ngote aotika ngo pesa ngai OK on va prier pour ça et na monde wana mabangi ça toujours mutu bon yebisa yo ke ndengo renoncer boye bon bimila yo c'est faux non zonga ndako te papa
oui atozongi ndako te tozala na yo tosambela na yo ensemble. Amen. Et nyonso ozomona oza lokwa ba église ozoyelo na mutu ezala lisusu te parce que okimeli pa mokolo moki. Amen. Mama o ba no benga cheftain na kopesa mo révélation moki o bengi madame aza mwasi oyo abotamaki na mobali. Ça veut dire que maman na papa na ye basangani baboti. Mais muto oyo kimeli o eza Jésus Christ. Amen. Tant Marie asangani na Joseph, Marie abotiye, Marie azongi vierge. Qui veut dire que zemi na ye ezaki na mobali te. C'est que ça na pouvoir ya kolega muto abotamaki na mobali. Amen. Parce que ye zemi ne zanga mobali. Ye moko Joseph abane ko contester zemi wana. Mais ye moko nzamba bimelaki Joseph ayebisi ke zala na Marie. Par là je voulais te dire que muto yo kimeli asa mukolo moki. Biloko nyonso créama pona ye poto kumisa ye. Ça veut dire que mutu moko ta koki ko telema ko déclarer le sous likolo na yo. Tant que yo kaka o renoncer ndengo renoncer awa on nimi ko fongola porte eza mutema na yo ko recevoir Christ comme Seigneur pe sauveur. Condamnation ezala sous te. Yo faut yaka na maboko ya Jésus nde condamnation ko sila. O da ko bala mo muke yango la madame Myriam. Gloire à Dieu, merci beaucoup Papa Elisi Nandoku, maman. Nassure oza réconforté na maluba mombu na nzamba alobeli yo. Osali shwa malamu koya mbola parce que Bible lobi moto abongoli motema na mokili na se na lola feti zalaka. Loko sopi motema na yo, Papa Eli azomema yo na permanence comme esika bokende kozwa programme ba séance à prière. Bino ba etu bozolanda biso partout dans le monde ozaka na likambo moko sala oza na problème o etungisaka wana motema omona katena ya mbolango to na sala mabe moko na kanga yango ngai moko yaka benga biso numéro ya le masque ezali disposé pona koyamba yo plateau yango yo o ezali plateau ya ba solution plateau ya bato bayaka kobongwa na kobota maesika ezali plateau oyo ezali adresse à Kitoko. Merci vraiment na bino so bolandi biso. Merci na papa Zara Kapita. Merci encore une fois na maman Dako. Merci na Israël Mondo. Merci pe na Yemai papa Chic Mukadi longo na maman Ndi Mukadi. Bande konanga to bongo la mitema parce que kozonga kolo esmasia eza sumusika te papeli. Tokutani vraiment balasima na numéro ezali koyatike te kimia et umea na mabota na bino. Merci.